Saratola TV, la chaîne qui assure, Mais pour demander Moutou, pourquoi que la Moutou maladie, je donne ces conseils-là, alors Moutou a un problème, il y a spiritualité, il y a parfait, il y a protection. Moi, je reçois des cas où Moutaye et ça va être suspect, les pas dans le prophète Ézéchiel. Baye pana babenga ate o tu maman Sarah pesinga numéro wana pena félicitations ma sœur apesi numéro aye pana dossier ni note mobile nanga ba envoûté na pesi ka savon d'amour a sokoli yango papa envoûtume longwe papa zo azongi kisite kinganga te ka savon ba sombi yango ba ke pana nga ba sombaka savon de chance o yo balinga na TikTok te yango Moutaya Sokoli yango, olingo comme à niveau, comme numéro 1 à TikTok yango. Ah, donc, Moutaliga poto la chemiva pungwende. Alors, Mbasu, ndenge ezali maladie à 4e dimension. Parce que maladie nyonso avant et se manifester et banana na plan spirituel. Parce que na katanzota mutazalakana 7 dimensions ya corps. Parce que corps oyo ba beta ka mutu malade ba benga ngo corps itérique. Corps wana so ba betio maladie physiquement au moins na ozana bien. Mais spirituellement des autres maladies. Nga naza prophète na cause à la partie prité. Même si on appelle ça prophétie pour na gemima, ingol ba teke naza contre ndeko. Non. Donc ils ont prophétie bima pour na gemima. Même hier soir benga prophète Ézéchiel prier pour na ok même l'hôpital na prier pour na. Pour combien de fois j'ai prié pour des gens au ba beta bango ba. Saratola TV, la chaîne qui assure. Koyeba musala esala kelengi bondi melangayi esengeli koyeba ke na occasion ya 4e édition trophée Mwasi ya Talo organisé par ONGD SD magistral et Sika Wapi la journaliste influenceuse et femme entrepreneur congolaise Saratola azwa ki bongo diplôme d'excellence kasi botu na ngazalaki pona nini pona ba émission kitoko oyo asalaka na ko respecter déontologie éthique kaka ndenge zalaka notamment émission histoire vraie les sous émission parlant du business kasi tango azoki trophée oyo Saratola a dédié ki yango na basi nyonso ya Congo nazalaki sélectionné lokola Mwasi ya Talo na média en ligne. Je suis la seule chroniqueuse où va remettre là mérite na trophée. Donc ça montre que même si on est dans le bêtise, même si on est dans les clashs, même si on est dans le buzz, mais il faut tous rappeler un côté positif na biso moko ou peut-être ekoki ko sunga yo lobito ekoki ko faire représenter quelque part au vandana ba grande personne avec les grandes dames de na vanda ile donc bokanisi esili tiens lokola azalaka na fondation ezali ko porter kombo na ye Saratola mokolo dimanche 25 décembre 2022 akendaki bongo ko fêter Noël na ba orphelin oyo bazalaka bongo na orphelinat amema situé na quartier 7 de commune ya Njili esika wapi mama ya bolingo ya motema malamu Saratola abinaki aliaki pe apasaki ba mama kitoko elongo na bana oyo ba parents na bango batika bokili ya se kasi muta kopesa bango affection azalaka te basepeli ko fêter na mama ambiance ezalaki ya kosakana te kasi bobosana te ke année passée Saratola elongo na fondation na mobimba babimisaka bongo quelques mama na ba hôpitaux nyonso wana na susi kaka ya kosunga pe kosalisa Saratola walai ndimelanga ke oza ya Nzambe mapamoli na nzela na yo basi ya boye nde Kongo za na ngoposa pour na développement ke yo oui Compte 40 ezali titre nzembo oyo artiste musicien Diego Milito auti kobimisa kasi kokamwa ayembi yango na Saratola oyo nanu ayemba te yoke lokoyo arc-en-ciel le bibi poe kama mvula elembo nini chéri na ngai otie na motema Chiswaka Patrick nazolela tous les jours papa Samuel ya maman Madolelo na Germanie.
j'ai déjà compte 40 pour et ça déjà disponible na marché de disques et na ba plateforme nyonso boyoka po et ça na ba kunga danger et ça na clip ya qualité musala et salemi kitoko ah Diego Milito bayemba kande boye po o la kisi expérience ndenge o yembisi Saratola oyo nanu atika koyemba te mais abimisi son ya qualité peut respecter ba note vocale kaka ndenge zalaka ah keyo oui 40 client nanga c'est yo fournisseur quarantaine nanga c'est yo les clous et les marteaux chapelle na ba mon père chrétien repenti confession Gina c'est bolingwa Amatou Patrick Chiswaka. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Voilà, bienvenue dans l'émission La vidéo et Analysons tous ensemble. Oezalara Bongo présenté par la vôtre influenceuse Saratola. Alors, Lelo invité Nabiso Eza prophète Ézéchiel Wabishi. Je crois émission tout ça qui n'a prophète Ézéchiel sur message Oyaki Nango pour na Jemima Kokonzoni, la TikTokeuse, il y a RDC, le numéro 1. Alors, message wana est circulé partout dans Internet, et côté Facebook, et côté TikTok, et katani ndambu likamuna prophétie. Alors, j'étais obligé, le message wana, et les cas qui a wana plateau na biso ya Saratola, il fallait qu'il na me kakozongi sa disusu prophète Ézéchiel, pour na kotuna emituna ona zomona population tope communauté za ko se poser. À faire prophétie. Prophétie à l'Iboso, à l'Obelara Ndekouana, à la Belgique. Il paraît, ils ont prophétie à l'Okuta parce que les lots de Kwango, à Bala, à Bota. Alors, tu remets vraiment que Solana, il a autour de question, ni on se l'Obama, na page, na TikTok, un peu partout. Na autour nango prophète Ézéchiel. Sans plus tarder, je dis un grand merci na bon délivre mon qui derrière la caméra, un grand merci pe na Ferdinand Bochwale, pourquoi pas na ba meilleur fan du monde, un grand merci na ba sponsor nanga Majabu Gospel, Fondation Saratola, un grand merci na Jimaji Kadasa, un grand merci pe na Azir, pourquoi pas na papa Diego Milito, un grand merci à mes enfants, ma famille, un grand merci na Jenny Bet Industriel, moi c'est à Pembe, na mon bon président Charles Tamboué, pourquoi pas na Amélia Moueba, la privée de Orlando Domingos, merci na Yope, maman Gina Amatou Monté, ma papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï, na mon bon président Bébé, na la présidente maman Nathalie, un grand merci na Bino, ma meilleure fan du monde, Nyonso Sol Mbemba Fatou Dukanti, maman Makiala Kumba, un grand merci na yo, un grand merci na maman Passa, bah merci Ebelepe na Angelos Carouane, Debo Bouchab, Dalia Onyema, un grand merci à toi, un grand merci na Rose Bonga, Sela Kikela, Sarah Abouel Eliezer Kanou, Papa Edi MK, Edwige Kalala, Pamela Kabeawetu, un grand merci na Bino Mingi. En tout cas, bonjour prophète Ézéchiel. Bonjour maman Sarah. Bonne santé. Vraiment, Naza très bien, prophète Ézéchiel Naza bien. Kitoko. Oningani te po babi mikolo koti partout hein. Te na oningana te, na oningana nde ningana prophète na bandi ministère au kala.
donc nzambe tanga lobaka donc musalo na sali yango to muta oninga na za muta bandi sikoyo ngana oninga na te do bishima mo pepe minene iratakate. Merci beaucoup prophète Ezekiel. Avant to kota na actualité ezali bongo ba profession ela kibiso ya Jemima Kokonzoni na rolinga to lobela moi spiritualité monke to mona na TikTok na internet ba malade ezobwa kama du jour au jour mbasu surtout mbasu na ngana ye ba mbasu eza malade o bato bakoyi ko traiter na hôpital to eza malade o bino ba pasteur ndi bokoyi ko traiter. Est-ce que eza malade physique ou bien spirituel? Merci beaucoup maman Sarah. D'abord pour la question on va débattre belé va comprendre sur mbasu. Mbasu ezali vené à serpent parce que ezana ba mbasu ebeli. Ezana mbasu o babengaka mbasu ya nyoka, ezana mbasu babengaka mbasu ya ligogodo, ezana mbasu babengaka mbasu invisible. O etambola na kati ezolia mutu mona ka pour se changer et après yango pote bimi. Et puis bajara bambasu wana pota wana ekauka te. Boko traitango comment? Mais mona kama pota mo muke. Mais kauka te. Et kauka te. Ezo faire souffrir mutu. Wala babenga ngo mbasu invisible o etambola na kati. Ezala bambasu nzoko, mbasu evimbisaka. Donc pour nada prophète oyo na traité pe mbasu to, na ebi mbasu. Donc ngande naza boido na loba na kido. Dans mbasu musu se police à lokolote mais daka pota ekauka te. Pota ekauka te. Mais mbasu. Eza mbasu. OK. Mususu ezali mbasu moko boye ebimaka ndeti mbasu ya nzoko. Donc ezo vimbisaka ka lokolo. Donc eza lokola maladie ya nzoko mais lokolo changer couleur. Yo taso tel lokolo mona eza la salité na poso. Oko nika salité wana mona salité longwe. Mais après lokolo ezaka na batache wana eza mbasu. Eza mbasu mususu o babeta ngo mbasu du cœur. Donc mbasu wana soki babeti mutu ayoka toujours étouffement. Donc posaka la bulumbu dakola la kawana soit ba nomela ba mai pamba mais potana ne bimité et après yango mona tout na soit aziki na moto mona pote bimi et ça ba mbasu moko e umela kate. Alors mbasu ndenge ezali maladie à 4e dimension parce que maladie nyonso avant et se manifester et banana na plan spirituel parce que na kata nzota mutu azalaka na 7 dimensions ya corps parce que corps oyo babetaka mutu malade babenga ngo corps itérique corps wana so babeti malade physiquement au mona ka ozana bien mais spirituellement des autres maladifs ya mona ba nso mona otambola abi na on senti comme si que na obela. Mais il y a beaucoup de maladies, mais on se sentit comme si à Kobela. Au moins après 2 jours, 3 jours, bah mutazu maladie. Donc et ben na dimension itérique. Siko na kati ya maladie wana babengi mbasu. Soki ozu yango parce que ça na ba délai. Bambaso ba inane ezali, 3 ezali, une semaine ezali, 2 jours ou même pas 1 jour ezali. Soki ozu yango, OK na ngona munganga, OK susu ko s'empirer encore. Yango moni emema bato na kata liwa. Alors nakati ya bandeko ndeti tozomona awa selon question ndengo utuko tuna biso soko moni ndeko azui mbasu. Cela veut dire que mbasu wana azui quelque part azaki na ba ennemi ou bien asala ke loko moboe et sepeli saki batute. Bato basepela ki nango to bite poto ko chendako. Poto fandi sai, poto beta mbasu. Po mutu so mona akobeta mutu mbasu, eza mbasu ya liwate avant disi okaka. So tiki musala wana ndo biki. OK. Donc yango eza kaka na condition moko atika musala. Otika musala. OK. So tiki musala wana oyo bana ko traumatiser bango. So tiki yango biki. Mais so tiki yango te obanaka ko souffrir. Ya arriva mona ba mutu mususu asa musala na bien. Soka yeka na musala ba doyo ka malaise azo comprendre te. Mais soka ke na ndako aza bien. Au moins à changer peu ma place, on a changé peu ma bureau, bureau na bâtiment comme OK rien. Et ça les gens bas. Donc c'est un peu ça. Donc dans sens spirituel na ko expliquer comment muke ya mwana. Donc mutayo ke lo en awa ke lo mbasu. Parce que lelo et ça que il faut aux a un problème na mutu po ba beto mbasu non. Même si on a un problème na mutu te mutu mo ba ina yo kaka. A sepela kana yo te habiter. Fio na sepela na ite na betemba. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, prophète Ezekiel. Merci qu'on est in Zaraboé. Moutazan a besoin de à se protéger. Tout le monde a besoin de TikTok. Premièrement, tout le monde a bâtini la vidéo ya Maria. Azaki en hôpital. Na mona qui va penser. Ma bazo penser. Apparemment, pourtant on a mona weza mouki.
mais nini pota muke kotisi en hôpital pota est-ce que zaki akala est-ce que botisika mais na moni sous deuxième vidéo parce que toza ba humain oh ya osala bilo to sala na ba réseaux sociaux to kolinga au-delà ya mafinga liwa ya mutute tokolinga au-delà ya mafinga passe ya mutute tokolinga au-delà ya mafinga accident ya mutute mais na yo mona deuxième vidéo sur na page na emoko abachelie babenga ngo babiloko batambolanga bato bazwi ba problème na makolo ndeni mwana azaki ka na Dubaï wa ye komi hôpital pota pansement opération tout ça là. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on compte la vidéo et ça là inga moi fous moko ya omona ke na ba TikTok pe ba na biso pe ba kotima solango ya obokela na ba maladie. Bon na ebité pota neza maladie, est-ce que pota neza zokaki, pota neza pena muke makasi na mona ke ngo mais ezokota ba benga ba pince. Bazokoti se pena ba nini na kati. Donc ba mèche quoi. Ba mèche. Si ko poneti muta set a koma na niveau oyo leki na bisoma ya komi na ngote il faut ça la nini pour la protection ya mutu pour apparemment réseaux sociaux nyonso ekoti kindoki mutu mususu sala e mabete me kanenga tala kwa mona kozo émerger zo sa ba publicité et ko kote timambi avant disondako okozo se protéger nini. Bon, vraiment, vidéo on a fait na chotalango et ça ne moi pas si. Oui. Et ça na mutu mota ko accepter ndeko na ye akota mabele. Non, mutu ko accepter ngote to za ba humain. To za ba humain, to ko ba to ko soit na entre bango na bango meti liwa non. D'abord son moni mutu abwa keli muninga mbasu c'est kaza mabe makasi. Oui. Parce que bitumba réseaux sociaux et sous kaka na réseaux sociaux. Même son moni muta ke porter mutu plainte pour lobby ma ramener na réseaux sociaux c'est kaza mabe. Mabe c'est ça. Donc bitumba biso ba finga biso bandoki. Yoko to ko bate ozaka na bitumba so lo bokangisa batu de kokangisa bate belé mais au moni ke za na réseaux sociaux. Alors ngai tant na moni loko wana na olobani tinini au moni bande on a biso abasi tango oleki na kati ya réseaux sociaux au commis influenceuse ba komi ko benga yo batu ba komi personnalité publique sans pourtant ozana na protection yeba ke yo moko ozo tumola libula liwa parce que na kata media tango leki boy eza na trois catégories ya batu ba Holanda yo batu mususu ba olinga yo ba mususu ba ba hypocrite aligaka atalo paseka mususu a olinga yo te aina yo mais atalaka yo atalaka pa luka manie ndenge ni na ko déstabiliser vie na yo parce que eza na batu nyonso te tango to lekaka boy ba sepelaka na biso. Comment on a ndenga zaboye ndenga kona ba citation oyo même tango tiango na kata place publique et igolo bake ndeko ana posa quand même ya lisungi ya soutien ya spiritualité. Vous comprenez maman. Alors ngana omona la sœur ou bien bandeko pe o pe bazo na kati na ba réseaux sociaux ba yebelo komoko ki tango lekaka na média yeba ke ozo exposer vie na yo yeba ke mutu tout a dans la possibilité ya ko attirer yo ya ko frapper yo. Alors il faut dans la protection parce que tous a deux sortes de protection. Dans la protection divine, na protection liminaire. Protection liminaire est dans la protection à la base ya nature. Tout le monde a chef coutumier, azana chef coutumier a na protection ya bonzoto mais azaka na mwanze te mo boy. Nzeta na kati atemo nguya na kati na yango. Pourquoi na lobby protection liminaire? Ezaka par rapport ya état d'esprit ya mutu. Toza batu koza na onction ndenge nini nzamba na kati na ya arrivé que okomi na musala mwana musala sale loko mo be énervé yo. Kana kati kanda wana ofongoli porte ya spiritualité fongami baba ko beto pe masasa butu. Ya mwana mutu so moni azana chapelé abondela pona yango achangu ya molimo satu na kati chapelé. Au cas où azali na kati ya tristesse parce que chaque tristesse et ba ko affaiblir protection potentielle ya amamutu. Ba esprit ba ko pe ko kota. Yango monaka po ba zo pasteur ou bien ba zo prophète, il faut battre séduction. Moi ça y est, à séduire et après dans état de faiblesse, ba ko pe ko éliminer tozaka na ba parfait des chances ezali. Ba plutôt ba parfait de protection ezali. Ndetinga na boy, mutu nyo ça na problème par exemple ya mbasu, eza 100% Jésus-Christ. Oza na problème ndetinde ko ndenga zu malade wana. Il faut le prophète Ézéchiel. Ngana za prophète na cause à la partie prité. Même si on appelle ça prophétie pour na gemima, il va dire que na contre ndeko. Non. Donc eza prophétie bima pour na gemima. Même hier so abenga prophète Ézéchiel prier pour na ngana okene même l'hôpital na prier pour naï. Pour combien de fois j'ai prié pour des gens au ba beta bango ba mbasu ba bika l'église nanga. Pour ngana l'église nanga so mutaye na mbasu ya lianzi. Mbasu ko tusoke na na munga ngande okede ko milugela liwa. Il faut ya nango po ba longola venin à serpent. Pose à la venin. So ba bimisi venin na zu pota na commission pota normal. Na zu net savon oil.
savon on a teka yango o eza savon moko ya prière mutu soka sombe nga bandi ko sokola yango même soki ba tie maladie mo na kati na yo maladie wana ekolongwa na pesi yo pa ndeti ndeko so na posa na ngwa bengi na ketikele na hôpital aza na ngwana asokoli azumba moko solution. Alors une fois mutu azune di savoir boui eza na onction eza na énergie ya nzambe ya protection o sokoli yango 100% ki bonzambe même so ba bwa kela kiyo maladie ya MPC pour maladie en PCP ezaka ndenge moko na mbasu pesa ligoro de pazali o sokoli yango sangisa na huile d'olive o monake maladie wana MPC osa nini ekosila sikoyo mutu soka za so na protection wana te yango zo mona lelo bandeko na biso bakomi exposé tomoni kaka ndeko o totanga kombo ta za na hôpital te il y a des gens na TikTok bazu ba mbaso belé pourquoi batu bakomi ko ça la cesser le fait parce que bazali exposé mutamoni ke vina eza penda exposé à se retirer ce ko bato ba ça la bongo bata batu mabe comment bino boswani Bossoy na kata réseaux sociaux. Bossi la na réseaux sociaux. Yo peut ça la droit de réponse. Osali. Mais yo ke ko lukela ye pungu poko tchendako. Alors so muto omoni maman na olobelo ko moko so ke ennemi azate o kinde libosote. Il faut ennemi dans la pour propulser grâce à na kati na yo. Mais ennemi ba jouer un rôle très important plus que ba ami. Ami o ko fa na neboye. A oye ba ko sala reproche te. Ozota mo na mabe o sala reproche te mais ennemi a oye bisota la ndeko sala ka boye. Ndeko ta eloko sala ki boye. Quand même pas le bien. Mbalasi manasa nini na bungza. Oui, il faut bobo manate bino ba na TikTok. Lelo ba koti singa na kata TikTok ba finga nga. Pona nini? Po na koti dossier ha, j'ai mis na PCE prophétie. Donc ba komi ko finga do lobi na finga mi ko. Mama TikTok ya somo. Na izo ke foto ba finga ti lelo ba finga. Poni parce que yo olingi ndeko na zalati. Oyebi ke ndeko na so azali yo pozo mata. Ozo mata, c'est ça. Parce que ba ba stratégie wana te. Soki ndeko lelo nenga na boye ba finga. Oyebi ke na ba bonner na ngape na TikTok na matière. Ah, bah tout va luki. Oh, mais bah luki na nefso na zagi na 800, na comme na 1200. Donc Ézéchiel, donc prophète Ézéchiel, bah voilà, ça veut dire TikTok prophète Ézéchiel moi na bimi, à s'abonner, à tiki ma finger, à s'abonner. Na sepeli fort. Oh mais na sepeli fort, malgré mon fils, est-ce que ngai na ok na porter plainte? Non. Jamais. Na sepeli ou de salinga plaisir. Bo ngai na kati ya na page Facebook bozongi singa sur na actualité. Moi j'aime ça. Bo finga ngai ça bien. Même au fingi bande konango fingi ezo sala kitoko mais ko bomande mutu te ko boke la mutu maladie te wana eza mabe je donne ces conseils là na bande kona biso nyos alors mutu tout atana problème ya spiritualité na zana ba parfait ya protection ezali mwana soko bandi ko sokola ngo ata ba beto mbasu ndenge nyozo ote voilà ce qu'on va parfait on est salami na nini na ba huile d'onction ba tu peux ba yeba ba toyebi mangamba ba parfait na ba savon ya mingi ya ba magicien ba tout ce qu'il faut ba yeba savon on est salami à base de quoi parfum on appelle salami à base de quoi d'abord ndeti parfum ba parfum mingi uta Israël bateau ba salon ezali bateau baza pena ba frère propre à Jésus parce que Jésus a qui na famille ba juif ba na spiritualité ko le ba chrétien biso to na spiritualité o to zué pas ba yuda pour biso ne to imita ba yuda alors ba pasteur lelo zo mona ba pasteur belé ba sel la biloko uta Israël mais ba linga ko loba ngoti ba linga mundima comme esclave a ke pas ne moins imposer maboko $100 tena po na poche au lieu alaksa mutu piscine yemora nager alukande ni ya ko se protéger non moi je reçois des cas au que mutaye et ça va ba suspect ba leke pa na yo bite bolu ba prophète Ézéchiel ba ye pa na ba benga ate o tu te maman Sarah pesinga numéro wana pena félicitations ma sœur après si numéro aye pa na dossier ni note mobile na ba envoûté na pesi ga savon d'amour a sokoli yango papa envoûtume longwe papa zo azongi kisite kinganga te ka savon ba sombi yango ba ye pa na ba sombaka o savon de chance o yo ba linga na TikTok te yango Moutaya sokoli yango olingo koma na niveau okoma numéro 1 na TikTok yango ah donc mutalika poto la jemima pungwende olingo le jemima yango 100% bonzambe olio boma mutoko chendako olinga otenga yale kana jemima yango tukoka oloti yango yo osombi savon de chance au sokoli yango 100% Jésus-Christ olota ndota mabete ngana pesa adresse ndako solo tino mabe oyena ndako nanga donc osali yango 100% ki bonzambe alors c'était ça la spiritualité parce que il faut ebelo komoko mama ndenge na zaboui na koki kozala na ba faiblesse
nakutani na séduction na koi tant na koi wana automatiquement nzamba kolongwa mais soki na protection liminaire tant la protection moko liminaire ngolo bateke na bokoko non onction ya nzambe mais na kotisa ngo na kati eloko au cas de quoi na zelo kana zenini na lati pa na se faire face contre batake ngo monaki Moïse azaki na onction na kati ne mando tambola na nzete nzamba fandaki na kati wapi ya nzete malgré tout yebo azaki na nzambe mais tango atelemi devant mer rouge abetaki nini nzete donc c'est un peu ça. Merci beaucoup prophète Ezekiel à tout côté sikoyo na maman na likambo na bengisela kiyo na kati émission na biso prophète Ezekiel au Kaboli TikTok. Message au Pesaki sur Jemima Kokonzoni. Le message a été bien capté, bien passé, mais kasika kangana yo na plateau na ngaka oyo mena limité tant tout ça na limité. Au Pesaka prophétie moko na ndeko moko ya Belgique oyo prophétie wana eko qualité na réalité tout ça nango lelo. Yango batu bazongisi babi prophétie na yo eza ya lokuta polo baka pe boye pona moi si wana Belgique tala lelo yo vi na eza autrement ya ba propos oyo lobaka na hebité tokolo banini prophétie ya Jemima ezaki lokuta po prophétie wana pe ezaki lokuta na hebité mais quand yo moko expliquer biso penza expliquer biso to comprendre qu'est-ce qui s'est passé na prophétie lobaka ya liboso na prophétie on. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, on sait que la bande de Kobola n'a pas attentivement. Boyo kanga très bien. Pour émission, on a bakati en mabé. Bakati en peu mabé. Voilà. Boyo kanga penda très bien. Et puis dans le bélo comme maman Sarato la aza journaliste. Maman Sarato la zakana ba prophète était engagé à ba sa ba prophétie. Parce que les gens pensent ça. Côté aza la prophète avec le prophète n'est pas bunda bitumbo. Non. Maman Sarato la journaliste. Ngaso la prophétie na obengaye. Maman na posa na lo na loba. Alors, na soit qui message pour ma sœur. Ma sœur à Belgique, message est là qui clair. Na pesa qui message Joanna clair. Na on a vu ça bandeko. Oh bazo kata ba prophétie, la bacha prophétie du début jusqu'à la fin. Na kata prophétie, basimbanga malamu. Tant on a pesa prophétie wana est là qui conditionnel. Cela veut dire il y avait une condition pour azwa mwana. J'avais dit ça. Il y avait une condition pour asala nini azwa libala. Pour soka sali yangote. À cause de moi, à cause de l'ibalaté. Et par rapport à la question, est-ce que ça bon abi oui, sauf qu'à sali en côté, à ta lukine, à moi qui dans la faut passer. Ouais. Vous avez dans le baki. Dans condition où est-ce que voilà. Condition on a ezala ki boye. Ya on a vu que bon lukaga na Sarato la TV. Na lo ba condition mais bota la sous vidéo on a beaucoup comprendre. Te na pesa bango de voir ba luka émission. Na donc message ezala ki boye. Nzamba yebisa kinga. Na mona ki lobo kwa molili pa ndeko. Donc bakanga ki libala, bakanga ki na mabota. C'est notre parcours ya vie na ye. Un prophète tanga loba makambo abimisaka le passé ya mutu, le futur ya mutu na le présent ya mutu. Parce que prophète ça na 3 temps. Passé, présent, na futur. Na na pesa ki passé na ye, na pesa ki présent na ye et puis na pesa na futur. Futur ne na loba ki a soka na posa azwa libala, azwa mabota et sengeli d'abord à se délivrer. Selon l'alliance, oh, Salama n'a passé. On est à lobaki. Et puis, na yebisa ki na ndeko. Pour azwa o yazana ngo posa conditionnellement o nzamba pesa kingai ezali ke aluka soit nga soit ba sali nzambe na pays o yaza azali. C'était ça la prophétie. Maman, tant on appelle si prophétie wana etambolaki et ndeko ayoka ki prophétie wana. Il y a eu des gens o bazalaka proche na ye babenganga. Tala depuis ce jour-là tilelo. Pourquoi ça la vidéo au fin ngate? Parce que va considérer que profession est ya solo. Ça la vidéo au fin ngate. Ba ko fin ngate on a koti bagambo ya Jemima na PC prophétie. OK. Tant on a PC profession na ba yoka ta yango bande ko na ba benganga na yebisa bango. Au moins makambo na lobby eza bongo. Alors boyebise boyeboy. Ngamoko prophète Ezekiel na luka numéro ndeko ya Belgique. Na komela yebo na WhatsApp. Mais amona yango te wana naza na olobelo ka solo atanga yango te po soka beti vi ba chat ya beti vi na comprendre que bon aza mutu ba pele ezebeli alors ezana ndeko moko boye azana chaîne YouTube na tanga komba chaîne na yete awa na kin azala rapproche na ye ndeko na benganga a se présenter bi tala boye tabe moni makamo lobi pona mami na biso eza mama solo alors sikoto sala nini ngabi yebisa ye boye abisa wana ko yebisa ye
Et après prophétie wana, maman na ti siko to sola nai. Après prophétie, ata proche nai. Après prophétie wana, ndeko abane ko sala ba live ba prière. Akome ko lukanzambe. Soki ba ndeko batali bien. Tant on appelle ça prophétie, on a beau temps dans la page, même il y a YouTube, même il y a Facebook, à combien que ça va live à prier, même dans TikTok, à bano ça va live à zo bonde là, les moitiés, le quoi la moutazana bébé, à zo prier, à zo senganzambi. Cela veut dire à zo que le Congo sérieux, conditionnellement et le Congo na posa, au Zambaloba qui pour azwa, il faut alukaye, alukaka nzambi. Et nzamba fongo li vinaye, a délivrer vinaye, et puis maman na zamusali nzambi. Maman na sambelaka baluki nzambe bango basu solution mais le problème na ngeza est-ce que prophétie est ko limité via moto non na ko limité via na été biso ba pesa biso ba prophétie que prophète soko bondeli 3 jours to okufa mais batu bakufaté na pa pesa na prophétie wana na kota 3 jours ma bondeli après yango na kufa petit. Et ça normal. Mais jamais ko le prophète wana ko saka. Jamais jamais. Pona kufate pona liokaka o nzamba luba. Et ndeko soki ba ndeko baza sincère. Bayebi oye abanda ko lukanzambe na mutema te bayebi yango te mais ba mona ba vidéo ba prière. Ndeko koma un moment kutu côté abatu lo banzambe ngana kamwa. Mais muta bande ko zala na moi ndeko ndenga mesana mais akome ba moment na kome ko lukanzambe ba nzema nzambe ko bina ko lela. Bande ko bayebi. Cela veut dire elle a vu alors bande ko nanga ceux qui besoin na posa ya ko détruire prophète Ézéchiel bossa la montage te ngana pesa bango devoir si réellement ngana sala ke loko ka pona détruire via ndeko ba tia vidéo du début à la fin. Pourquoi ba okataka parti wana ba yebi pourquoi ba okata parti wana parce que ba monique na pesi eloko mo be pona gemima so ba lingi ceux qui ba ina gemima. Pourquoi bango bakolinga basangisa ngai ndenge bobundisa gemima bobundisa non ngana na problème na gemima te ngai na côté lipe gemima te mais na sali mission na ngesa ke prophète na ebisi gemima attention mais pourquoi barozaka vidéo moko boye po ba bongo ebisi gemima pe baluki ba prière bana ba pasteur na bango basana ba pasteur na bango oui eloko wana ekokisa mate parce que bazosambela ozomona sikoyo yango moni baluki eloko alors communauté congolaise vraiment botike loko wana so bana poza attaquer mutu bo attaquer mutu direct bo lukate bo sala montage non et simbate parce que ndeko wana waza na Belgique azan ndeko azan sœur lobi o ako contacter pe prophète prophète bondela pona foyer na ngana bondela ngana na problème na été lobi pe mutu pe bazane na kata moi guerre ako benga nga pe ngana passer na parti prité na ko za côté mon côté non moi super na za pona batunyo nyonso donc question que yelinga prophète Ézéchiel pour toutes ces émissions bato batala ki tant na baki na prophète Ézéchiel pour ciseler biso ba kombo pour que mutazo ata moins indice. Alors j'ai mis ma kokondoni aza insulté na bato ebele na TikTok. Bato mususu ba lo banengo lo baki M wana elakisi maya. Or M eko banda pe na kombo mboka ya mutu eko banda pe na ça. C'était pas ça. Bato nde babaki ka obaki M. Ok. Ya mwana te. Mbaka ya kutana kata makambo te, non. Ok. Eza ya mwana te bataba M ba ebele ndeti ngabo matitika. Ebandi wapi? Na M. Donc c'était pas ça. On est allé à l'illusion à Batou. Batou, au moins les gars, Batou, bavandi un esprit moro boyarando. Tant au bimisi lettre, yango moni nzala wana nesko balamugela kinganzala journée à vendredi. Ndo moni ba katel o taka poso et puis ba na ba montage monter wala penazu awa ba nina maluba 2 fois 3 fois achesko photo ya ndeko ya poto na mukumba ache photo ya mobile ne ba na libala ba so frapper non ce n'était pas ça. Bonne vidéo du début à la fin. Non, ce n'était pas ça. Comment un prophète a limité via Moutou? Non, n'a pas limité via Moutou. N'a pas embêté. N'a pas pensé que Koutou à travers prophétie on a pensé qui ne réveilla qui ndeko. Ce qui ndeko lelo Zambe asalia zalandenga zaboué, c'est à partir de prophétie. Ne la moussa qui n'a pas prié. Donc c'était pas ça. N'a pas un problème dans ndeko on a été à cher. Et puis grâce à ma maman poto pe biso ba prophète pe à kinto vivre. Donc robo yango te donc n'a problème na été. Merci beaucoup prophète Ézéchiel, to komi vraiment na souka émission na biso na éviter lilobano ya souka ezanini pona batu nyonso o baza ba victime ya kobwakela ba maladie na réseaux sociaux. Oui, ça bango nini pena bato bakomi kobanga makamba réseaux sociaux baza na posa ya protection.
bandeko nyonso bazo ko bwaka na ba malade. D'abord bandeko bazui d'abord ba malade na réseaux sociaux. Bo lukanga prophète Ezekiel l'homme de biche mona ba ratakate mon pepe minene. Mutakanga mon pepe azate prophète biche mazali 100% ki bonzambe mais na kati ya maturité ya Yesu. Alors bo contacter ngai, oza un problème même ya mbasu. Ndeko kokot hôpital été yaka. Na retraité mbasu wana ngai sila dans 5 jours. 100% Jésus-Christ est sili. Na traitera mbasu kana huile d'olive na ba savon oil. Na pesio huile de protection au bando ça elango et ça on a pris assez. Alors bandeko bana posa succès. Boye bozu savoir des succès ça. Na l'accès bino, bosaleli yango 100% ki bonzambe. O mobala kima moi ça kima même wana poto même wana awa. Olingi mobala na vanda nga pona yo moko. Boye savoir d'amour ça. Na pesio magambesili. Po ngana osala boye pona longola batu. Pour ça, il y a un banganga. Pour banganga, il y a bizé na ba vie batu trop. Alors boya et pas prophète Ézéchiel, prophète Amolimo. Alors bandeko yo ba lingi pe protection, pas faire protection ezali. Pour protection à Jésus-Christ onction dans la kati. Au cas donc so dans pour ça l'émission on a au pomper na yo ata ba tie vener bondo ke rosimba yote. Alors vous en pour ça nango boye bozui 100% ki bonzambe. Alors numéro nanga ezali plus 243 97 76 24 454. Yabi Balé Zali plus 243 81 61 96 772. Soko lingo luganga pe na TikTok na repé sa combat TikTok. Obetika prophète Ézéchiel. Luganga na TikTok. Luganga. Luganga na TikTok prophète Ézéchiel ozwanga. Alors bandeko pe bazo banga. O nazo bima TikTok, o nazo banga ndeko ko bima te. Cha zonga. Travailler bunda. TikTok est bien. Moi TikTok en boka na biso et mati. Rando pe na TikTok est bien. Pour rando pe au moins YouTube, au moins so rando ezate. Parce que total mandeli. Si na TikTok ezani. Alors rando pe za bien mais ya ko pour mandete. Bosala bino rando, bosala bino rando mais na ndenge moko ya calme. Bo protéger ma famille, pour finga ba parenté, ba papa ba tuté, bo finga na entre bino na bino pe ezo mata. Le lot TikTok na mboka na biso e komi otala mama kasi à cause ya rando donc protection des matams. Donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup prophète Ézéchiel Nenge au respecter quand même le principe Nabiso. Un grand merci na batinios tout beaucoup melenga na privé obi maman Sarah prophète Ézéchiel aki maté zongi sai na plateau tout na ba question. L'émission en question nga mutu na sala yango nga na poser ba question ye muta répondanga eza na chaîne YouTube nanga beaucoup iko ke notala ngo du début jusqu'à la fin pour comprendre que ils allaient ka réponse soit naté. Donc les akina condition liboso nango bato ebele botala nga bapesa bino prophétie nga bapesa nga ba prophétie baliwa mais ti lelo na okufate c'est-à-dire tant bapesa nga prophétie et la musinga ke fona sambela po mabe komelanga te tant on a okota ba prière tant on a aussi ça au monde ke nzamba épargner liwa nzamba épargner maladie. Alors ndeko moi ça soit en considération parce que ça soit comme ba prophétie en considération te anga finga prophète Ézéchiel une équipe na mobimba ba considérer ka prophétie. Voilà pourquoi ba finga été ba kota ba prière ba salela ngo ba prière biso tout au monde ba prière mon akoma lora serre. Or ezaki parce que biso ba congolais to sambela mingi so to komi na ba problème. So za na besoin lo moko luka nzamba pe so komo luka na ba façon tout. So ozuango ozongeli vina ya kala. Alors ne la cité que prophétie ba pesa wana ezaka mensonge bozonga na chaîne na butalango. Merci na batunions tout bokomela nga na privé na yamba sous prophète Ézéchiel. Merci pe na bino batu bozu di baku malamu ya la émission yo. Tokutana na bino prochainement l'émission mususu. Au revoir, ciao.
Bye.